voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que pour ces problèmes, tu as vu dans la dernière vidéo, on a vu ce qui est aussi ici en haut. Mais il s'est fait que pendant que nous on s'est préparé pour rentrer chez nous, j'ai reçu l'appel, appel à numéro na évité et je reçois na téléphone Madame Sylvie qui me dit qu'elle doit revenir à Zanandela Zozonga. On a émission à Bisso. Notre souhait n'était pas qu'à Kende, mais Kenda ina Kanda. Mais tout cas, moi, moi, bien à Zozonga. Et c'est qu'elle nous a expliqué avant tout chaque caméra. On a trouvé que c'est aussi important tout enregistrer en haut pour que Bino peut bandogo borotala les Camboyo, Bolanda, boyeba ce qui se passe en ce moment et pourquoi elle a décidé de revenir sur ce plateau. Madame Sylvie. Toyambio les sous na émission Oyo. Il y a question de vous tout na ikambuya nibisa na utilisé terme on ikambuya soni. OK, mais to kamwe ozoni libiso so ara. Nini ozoni so ara na disanga na biso ara. Merci. Na kendaki na bengi ndeko na ngai nda bisinga ezali mission. Vecta face. Yango na ye pour na samba pamba batu ba yebite faut nga plein expliquer ba ye pour nga mbala ba expliquer ki nga plein expliquer ba yeba ndenge ezalaki pour na sali yango pamba te to go yeba alors pourquoi ça la mi boye sur to gros explication na alors bon non aki mobile na ngai to lingana na ki asentaki ngai to boti mo liboso aye kozwa kope mobo na Lubumbashi esengi akende ya mosala ndalobaki te tokende biso mibale tokendaki mpe na mwana ya liboso ntango tokomi kuna ovandi kope yango eye kosimba te mosala yango eye kokufa mais quand même asalaki quand même asalaki ya mikolo ebele te ndeko ayaki koya ngai naye kozwa charge ya ndako tokoma kokufa nzala mboka pe bato toyebi tota bapaya toko kokufa te nzala na mwana toyo kobota lisusu mwana mbayeka na souffrance wana nde naye kofungola mwa malewa moko boye pembeni wana malewa yango mpe kaka biso balakini na ake ya koyamba bato na koyeba kolamba ali nazwi bakili ebele nakomi nazali na bana misala baosala mosala nazofuta ndako nazofuta mai nazofuta bana minerval ye ataki na ndako kaka mpona kovanda na ye yayebi ke nyonso eza nango malamu mwana mosala na ye azosalela nyonso me naye kokutana na Stéphane alingi nga namoni mpe mwa mobala yango azani bien ape courage azosala mpe mosala natali na souffrance onga azalaki nango ya moto ntango nyonso nafuta minerval nafuta ndako nyonso kaka ngai nde esimbaki te ngai nandimaki kondima kolinga mwa mobali wana andimaki ye ayebisinga ke fo nabala yo me nga mpe nabombelaki ke naza mwasi ya libala nabombaki namonaki so yese bavérité wana akokoboyanga mpo nga mpe asina baya na nga libala ya nono nde andimaki esengaki abalanga nga mpe papa na nga baza na kini nde tokitaki na ye nga mpe nakosi nono nayebi te nakei nanu nayoki mpe na travaille mingi moto ekoti nga naki kotala kozwa repos na kini natala mpe baparent nanga mpo mikolo mpesa ebele nde nayaki non nani na Stéphane akotana baparent na ngai baparent bayebaki mais nyonso na baparent mpe bayebaki na esala bango nyonso mama kuna na souffrir namoni mpasi mingi nde naye na mobali mosusu akolonga mpe yabomu nalalaka mpe ata pongi batikelanga ata mpe mbongo awende mpo na lembi yango osengaki bongo papa mais à quel moment nous pensons que c'est une vérité que tu es une femme mariée et bon mariée il y a des qui babala mais oza nanda ko mobali moko aussi besoin tembele bo botiban
à quel moment on va penser que mobali o mususu Stéphane vérité que mobali wana kufate nazana mwana mote nazana ba mibali te nga ba na oyebisa ka so abali ngai so ko abali ngai na oyebisa ba vérité wana nyonso pour ta so lobi nyonso wana akoko boya ngai yango na bagi te abala ngana na kotana na ndako na vanda na ko oyebisa makambo na après bosko so kotana na ndako a découvrir pe boyo occasion osani parce que ça kokobala to yebi pe mabala mususu ba bala ni lelo mpe libale kufi. Tu penses que ce que Bomagi Massonja tient les balles, il rassuré que mon bal sera sa balle au bon, au bal au capot. Si à ta vérité, que ça y est, on va me baler pour ça, écoute, dans la balle. Papa, non, moi, on a ressaté. Je te condamne pas, je te condamne pas. Ce sont tes décisions, c'est ta vie. Mais ça la question à tout ni. Donc. Et bon, papa na biso non atikala banoko motivé té comme bali nyoso iluka na tongo abima ke nuka musala di dada ko takina sengo nga zo bokola ye ninda miliki na ndaku sukira na ndaku na futa na mai azaki sona ko ya binga osala musala ba oya papa mbate na lika ya bureau kasi ya bureau yango peto ko bina elelo ya lingi ya bureau ba copie nyoso wana taki copie te ka ya bureau nde ya vanda atanga ba dossier nde taki musala. Donc pour une responsabilité mobile mbe sali ko boya c'est que olingaki pour na mbongo olingaki te pour na bolingo pour babi bolingo za pour le meilleur et pour le pire yo za ira les meilleurs les pires au boy olembi na lembi na ngai na lembi papa c'est pour nengenyo sur l'équipe boy tu penses que décision ne soit ani pour le yebani que mobile no Stéphane a ebiki beaucoup ça qui est décision des amis c'est pour le lot. Décision des amis que Stéphane doit tailler bien. Ali bisanga moi c'est pas ali ngaka Stéphane. Ali sous non noté. Malgré non a foutu bien ou l'autre. Na lingi na ngai tanika Stéphane wa mbai na ngai. Mais Stéphane mais non pas le bal lingi ka yo. Te alu moi c'est mususu ngai lingi été. Na lingi été. Mais quand même oui que Gambosa les a son makasi. Bon. Je m'aimerais passer aussi parole à maman. Vous pouvez apporter votre conseil. Elle est là. Vous l'avez explication pourquoi elle a pris cette décision. Décision à ma B, mais elle a préféré rejoindre par rapport à la circonstance. Je me limite là dans ma question. Je passe la parole à Bino pour réagir par rapport à la situation. Merci. Merci Cordon pour la parole. Maman Angaï, merci pour y. Pour tant qu'on a mon kindaki, na ebi kindaki, o yebi li kambo yango ki. Mais yo mo conseil sur les signes de zongi du sous. Ah maman. Pour qui me tait à ma bébé maman Angaï. Ce que mon aki olingi li balati. Olingo mi boy avant yo ndi mama ko li bala mususu ba tika nakana. La relation au lieu de nous acquis n'a pas été libéré nanu pour on a malamu nde écoute yo mi libéré nante mon dimi ozanda kwa libala na yo mon dimi on dit engagement mususu falo boya yango soko mi boya la kino libala déjà vo boya na yo o sa mbongo no mbale ko bala to mona normal parce que ça suna libala te mais la minute ba tukuna na msuna bimashi ba yebike yo ozanda kwa libala oyende congé au paiement mais nous quand nous ça liba pour zolo ba nos à l'aise qui na lingi mobali te et babo il a mbali boy follow mi boy le aux engagement te o se lo moko eza malamu te o fingisi biso basi o fingisi biso makasi fallait pas o se loko o yo sali follow mi tika na yo to yebisa mobali ka vérité ke nazana ba na ngami bali nazana kalba yo zo ba ke suna lobaki yango ta musumbali ngabo yangana ko yebisa na ndako tango akobala yo yo kan so abali yo na kata ndaka be oyebise eloko so za mbali muso akolinga peta ko boya oko balike bandoki bazoloka ngai na yiki na libala boy na zaki na libala boy yango benga ka bandoki bafani na bango bino mo boluka ka bandoki bami yele na kati na vie na bino pona nini yo mo ndo sanzo ibaki na sali mabe ondimaki pete ke mobala lelo ko longa Lubumbashi ko ya boy po landela yo ata ba parango
Ay papa na parents na biso oyo babota ka biso. Ta mwana na yo ayeli likambo oyo ke papa na lingi su mobali wana te na ye na mobali mususu. Moyebi atiki bana na ndako bala atiki mobali wazaka na ye. Mais bino ba parents bondimi. Parents solo ko ndimelo kote. Papa pende asona mama solo. Ondi mwana na yo alaki na ndako libala mayelo mobali mususu pa linga bala ye. Yo ape ondimi yango. Ah papa, pour nini? Pour nini ki mutea mabe papa na ngai? Fo li bobo yango le début. Fo yebise ke afato ndima libala o yo fo okozongo yebisa mobali na OK. To olingi libala wana to boyi. Comme ça biso to ndima ko za biloko mwa mobali oyo po yo boyi libala. Mais yo boyi bango ba otuni bete bonzimi au moins na bino alobi. Boza ba parents mabe. Bino ba parents na ya mama Sylvie, boza mabe makasi. O pe bonyokoli wana. Bino boza ba mibali. O bo pesa passe pa ye pa na bino boboyi ko yamba e. Bobi to bozo yambe na ndenge ke po bozo ya sika pa za na mbongo. Mais bolia mbongo na eti. Bolia mbongo na ye. Eza mabe makasi na papa na biso, ba parents na biso. Boa mabe makasi ba papa ya mama Sylvie. Boko ndimelo ko anate. Ma Sylvie, ya kitoko te. Osali mabe makasi ngeti nga. Osali mabe okutu mosa ko sarate. Ofingi sinde basi. Osali loko na poani. Moi sozola ndangai ko linga osa kaka ma Sylvie te. So mundo lingino mobali te, yebisa mobali vérité na lingi na ngai yote. Na lingi to kabwana biso makambo osanga na kokina nga ngote pose à la l'aise. Ko linga to sala o linga mobali mususu na kata ndako ya libala. Ko sa eloko na teza mabe makasi. Couple bolanda ngai bo fungola misu mibali. Mobali soko ozala mwasi na yo bolinga pour les meilleurs pour les pires. Ko linga te loko esala. Po yo mwasi ozo sala o moni ke mwasi mobali mbongo pesili mondimi kaka kena sala buzoba mo po mobali mbongo si po ezolesa mobali. Po ani. Mobali pe bande ko lesa yo. Soko yo lesi ende komi problème. Za problème te to sungana yo sungi nga pe na sungi yo. Po ani. To tika makambo ni za mabe makasi. En tout cas, c'est une passe. Non, qui n'a son, il n'a pas de moi, c'est une son. Des massifs, il n'est pas à l'aise. Et il n'a pas de son au cocatin. Et que ça n'a pas de son côté, n'a pas de son. Merci pour la parole. Merci Cordon pour la deuxième fois. Nous avons Sylvie. Et ça, il coûte bien de zongi. C'est une occasion. Sœur Nanga, au soleil bon point. Avant de s'engager dans le cambo moko bon. Faut aussi dans le cambo yozana. Papa ndé na moni alu baboye. A la compréhension. On va expliquer au talici papa. Est-ce que toi qui temps ya ko dialoguer na mobali na pendant un mois. O banda ko yebisa ye papa talaboy. Talaba défaut na o. Talaba défaut na o. Papa attends musala bureau ezate. Luka musala moko osalaka poto luka ni moyen ko vivre na surcharge makasi nga moko mai courant ba réseau PC belé. Est-ce que toi qui temps lo soana papa ba raison na nyonso tout olu bana biso a o sa eloko aboy o sambusi famille o décevoir famille tina niveau oyo o bimi loko escroc donc o tika engagement mo quelque part o ko s'engager a likambo bomba na ate yo kanti o bombi yango. Mais 99% ezaka ya biso nko moko ka ezaya nzambe moni siko on se ça maka ifuta maka a mama nanga osali bien quand dozongo et sali bien makasi biso toza ba maman to ko encourager les maltais osali mabe malgré pesi ba raison na awa ebele paramote abota mwana yepo mwana kende libala moko boy a souffrir te mutu mota nga souffrance attendez to vadi biso sur toi. Tout le monde a la souffrance. Tout le monde a vivre bien. Azala bien. Vous avez raison de pécher. Mais il faut que ça soit bien. On va bien. On va comprendre. Le cas où on a comme salaté au talici. Na otika yo pour na boyo. Péché ba raison na yo. Na okende dans ça, na s'engager pour na boyo. Tantôt on a lobby pour sali 2 ans. Donc na 2 ans on a ça là. C'est sûr que ça va rendre dans le bas là wana. Au adultère, au tricher, au bon mi foyer na oti. Ya on peut maman, mais mi malédiction. De plus en plus tant état na mobile moi za msala ezate. Po yo sala et comme mo quelque part. Serve na ngosali malamu te. So za moi si conseil ni no pesa moi na.
Moi non, on va apprendre ni pas yo maman au salibo. Quelque part bébé papa la biso. Musa so esili. Nous comme ça là. Pire on peut les kai makasi. Tina niveau akena nyo kwama. A souffrir ko la malheur mutema moto. Pire fait leki. Ce qu'on sérieux abimi pour passer les cas qui a makasi. Si change à même ma peka. O ticket muninga charge makati papa nanga. Les alaka. Kula ta muninga kuruzi na mutubo makasi bon pourquoi? Tala le père de Libana, mais ce qu'on zone de la Libala. Moi ça on zonga okeliani. Ka yé du temps on zonga. Po ya zonga ya ba de suka ko sala. Biso basi quelque part payer moto ninga pe facilité. Leto za. To ninga na biso pe facilité. Bobala pesi monga o s'engager na ba responsabilité na yo. Ozwi en charge, o pesa mbonga wende, o sa nyonso même si na ko bakisa. To kokana kate, bobala leka kaka. Sur les arts sur 100, bobala tara 80%, moi ça va à 20%. Les autres qui ont tiré la charge nyonso. T'as la conséquence. Yango papa na suivi yango. Tu quoi on la moi si. To lobani. To sa sikoni. A pesi pe ba raison na ye. Aza mutu. Azongi pa pesa ba raison na ye. Quelque part à lobby bien. Ce que papa nga yo siko yo to tia yo wapi parce que linko lukate. Lukata musala ta bureau ezate luka musala quelque part o lingité. Yebi sangai. On papa nga. Ils a passé mingi na ba papa o ba luka musala te ba tikela moi si charge surtout lelo ki lelo ligi kaka moi ça luka. Moi si moi ça bonga, moi si moi voyager, moi si moi bonga ça stable o yo côté le bal. O yebi ça zumbongo wana. O yebi ndenga vivre. O yebi ndenga kenda voyage wana. Bino mi bala lelo ba garçon lelo bolika muta o kuta moi ça stable. Moi si moi za voiture, moi si moi za boye, o yo kotika libala. Ya beaucoup fati. Ya beaucoup fois. O ya lobaka yango wana. Merci pour la parole. Merci beaucoup, Cordon, pour la parole. Merci, na maman Sylvie, où il y a CPL Kozon, pour la compétition biso Befenaï. Où il y a Ponaye, et madame, Ponaye, et ça raison. Vous voyez, tout le monde a raison. Mais la ligne est bissée et le Koboko. Il faut que et pas na bango. Atuna papa na bango, na maman na bango. Nini sala ke bo vanda kino lelo bobo tibiso bobo ko lubiso bodalaka ensemble peut-être ba kopesa bargument oyo kozungisa na zela plus que obiso tozo pesa ye soki lelo charge leki qu'est-ce qui t'assure question na il pose la présence na yo ke kotozo kende wana nde nyonso eza nini ezo assurer mutakoza la pe nango lelo c'est au banda ko divorcer ka tango nyonso eloko ezosila o divorcer OK côté mususu soko la pe simbité o divorcer OK côté mususu quand tu as déjà créé quelque chose entreprise na yo ozo pe bato musala otiki et ozo stabiliser vie na yo pona mobali pendant les sonnes ozo beta na zo ke déjà comme na bato musala na nga na salle restaurant na nga c'est dit tu étais déjà stable. Et parce que l'homme ne travaille pas, parce que l'homme ne fait rien, on abandonne tout ça. Maman, on réfléchit le quoi la bébé, le quoi la moine qui. Maye le wana o yo monter le kono wana bana ko sala nzambe mutape c'est que ba que déficit moko eza quelque part. Il faut tele misayo po bana no bala na nzalate. Bana no bazanga kotanga te ndako ozala ka stable. C'est au condamné Nzambe après ça qui m'a coquillango. Au condamné Nzambe soutenir qui aux appels bana misala. Et ça situation pour toi c'est bien. Là le la tata. Ceux qui papa wa boti maman boti encourager que na makambo na balingi yote. So balinga kio balinga biso zonganda kunayo. Ozolo kawana parce que apotana kapé pour ya zala stable. Tu n'es pas la première femme et à quoi assumer responsabilité dans la peut-être maman na bino asima kango atika wa na papa na binote. C'est 100% na mboka na biso.
80% sont des femmes qui assument la responsabilité de la Kachandako. Mibali baza compter. Ceux qui ont les autres qui ndaku na yo parce que mobali boko aye yeba qu'un jour a okauka. Bible les autres dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ceux qui décollent biso na zana bonheur, c'est-à-dire yo au soumettre rien ngote. Mais tu as montré ma capacité, non? Tout non, là, c'est que oui, je suis dans un bonheur et à mon bari nanga. Nous avons appelé ma compétence pour s'épanouir dans la vie, mais les gens qui dans l'instant, au code ça interdit dans la vie. Obi maintenant bali mususu, en tant que nanda kozala mobali mususu. C'est une malédiction. Ne cherchez pas à maquiller ma bémoko au sali ou le maquiller yango. Et si tu trouves mieux que tes mobile azo songangate azo sepelisangate parce que ça peut-être la bagage mususu za nango bombi. C'est mieux. Vendre ces boys na yo. Avant s'engager. Ozo vivre na kati ne kobo. Koto za mobile na ndako. Koto zo mana mususu libanda après ozo vivre na kati na ndako. Tu amènes la malédiction na kati na bana na yo. Ce sont des malédictions. On ne peut pas t'encourager. Parce que souci na biso za la bien. Ko za la bien zo senga kaka na ndeko mbali wana te. Oza déjà bien parce que oza l'entreprise na yo. Tout le monde a bango bateka kanguba na mapa babo ko na bana na bango mibali bazaba betaka badam. Babeta bakata ko. Babani wa solo politique batili, bazuya ba musicien batiki, bazuya ba footballeur batiki. Nanda ko kuti mo salambi. Mais cette femme voit l'intérêt de ses enfants. Quand on que obali awa, oboti, ok, koto obali oboti, après, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Oza déjà na mongo autonomie oza nango, ozo milukela. Pourquoi les gars vivent dans mongo mobile en tant qu'ils ambassa pambule? Oui, bakoti lo mongo wezi. Et ça souka mokilité, tu peux pas mettre un point sur la vie de quelqu'un. Après demain ça bako tombola. Que bon regretter un jour. Faut revoir. Donc comme balazana posa na yo, nous allons revoir la décision. Nous allons revoir la décision. Même pour l'intérêt des enfants. Nous allons revoir la décision. Merci encore une fois. Nzambe azwa lokumu vraiment. Posa na biso ekoki sami na place ya koluka osala mikolo ebele. Mama Sylvie molimo na Nzambe zongisi yo lisusu. Ezate ke ponde kono ayebisi yo ke eze mission te. C'est l'esprit de Dieu des zongisi yo susu zonga sima. Parce que tout le monde luka ndenge ya koluka yo poto sisa makambo. Que le bon Dieu te bénisse encore une fois pour la présence na yo ndengo zongeli biso na plateau kwa ke to koma idea to sisa ki déjà. Mais nzamba pambola yo. Et ngaza la malamu pe makambo lobi Stéphane Azalawana et puis Nono Azalawana mais malheureusement bango bakei tokolemba yote muke tokoki koloba ndenge pasteur bienvenu lobi ndenge mama Yampanya lobi na mama Clémence ezali pamboli omoni soki muta opeso conseil na vie c'est kalingi yo c'est pela kana muta apesa ko conseil ke muta aflataka yo abomaka yo muta azopeso conseil ezala esui ezala lobelio epeso esengo c'est pela na muta na lingi yo parce que c'est pas donné à tout le monde. Mutu mususu makamnyo sozo sala olo bano oui mais nzoka zo tindika yo ko ya na libulu mais mutu mususu tango zo bano non ko sala yango te ko lobate kaza contre succès na yo certes ezana batu mususu ba yaka pe ko empêcher biso to sala makamba mala mais tala na no conseil nini mutu azopesa yo et puis na domaine nini mutu apesa le conseil na likambo nini mutu apesa le conseil na likambo neti oso mutu apesa yo conseil zala na esengo se kya lingi yo toyoki yo ndengo relater histoire Kobanda Kinshasa, Kokoma Lubumbashi pour ne pas répéter. Nandengo komi ko sala malewa. La vie ezaka na bale onango pena ba le banango. To yebite oyeye la kabiso lobi. Mutu moko te akanisaka lobi azana vie moko malheureuse. Mutu moko te akanisaka lobi azala na vie moko ya kolela, to pe vie moko ya pasi. Te mutu nyoso souetaka azala na vie esengo. Moi si lokola mobali. Ozana raison na yo ozala kité to ko conseiller pe papa nono par rapport ya réalité ya vie mais sali pe lokola to yokanaki na yo lokola to yebanaki
parce que tu m'équipe ko corriger papa nono par rapport ya ba bien pas en aberer na ye kaka ndengo lobi to meka déjà ko lobango bien avant comme si to yebanaki ou bien to yokaki même molimo na nzambe zaka kamoko conseil nga na kopesa yo mama ngai na yebi mama nyonso soki akesika boti akenda kana bana po ayebike tant naza bana baza pa na ngai na koyeba ndenge ya kotambola na bango ndenge ya kobatela ndenge nini ya ko pesa conseil papa ko zo mbali muso atie na ndako lobi omoni ba fazero tozomona na balabala bakanga bango bandoki o bazam yibi o bazaboy bango nyonso tuté bazana balabala ba yibi topé bandoki soki kindoki peut-être bazwila on na balabala soki kimoyibi babanda on na balabala pona pasi ezaka suite ya ba maratre oyebite moi soye na ndako pa mbali na yo esprit ni azana ngo oyebite na yebike mama nyonso soka zoke na ndako akenda kana bana mais yoza na souci ya bana te obimi na ndako libala quoi que obengi yango libala te mais le fait déjà na loi ya l'état na biso pasteur bienvenu az avocat akoko yebisa yo na loi ya l'état soko saila mwana mutu 6 mois o bozane ndako moko d'office boko déclarer makambo eza libala soki oke fondé na tribunal bozana ndenge nini boko samba et surtout que boboti pe déjà komoni surtout que boboti déjà bible écoute zolo ba ke soko zu mwana mutu au découvrir nudité na ye il faut mema na mariage bon siko bino bat bosali 10 ans ozana ba raison ya koloba mbala prometa ki libala est limité mais yango te facteur ya obmananda kwa libala sans prévenir yango te facteur ya obmananda kwa libala na ndenge ya clandestine non obimi na ndako libala na ndenga lokuta po kende kokosa na libala mususu ya kotonga vina ona lokuta te ozo détruire yango lobi okokute yo cher lingolo bana mutu polele ayeba position ayeba oyaza ke o mema ona ndenga lokuta po détruire bomo inayo yebisa non makamto yo kana ki simbite ngala mona zo sala boy ekopesa mutu esprit mususu ekopesa mutu courage mususu ozana raison mobali nyonso fa bunda po alesa mwasi bible lobi yango charge ya mwasi ekozala pa ya mobali mais na ba circonstance mususu pe nenga ba pasteur bienvenu ba lobi oezake nzamba yebi parfois circonstance etanga makike osungana no ndako ka ndenge bande ko ba pesi yo conseil mais une chose est vraie ba désir ya mwasi ezaka charge ya mobali ne mutako mema mukumba na ye pa mwasi na ye mutako bokola mwasi na ye ko bokola bana mwasi ya kusunga na ko bokola mobali te mobali ne mutabokola ka mwana il y a des hommes au bazo sala berere wana soki ozana musala te c'est autrement mais soki ozana musala mais ozomi comme ça gigolo mwasi abokola yo mwasi sala yo boinde konanga rectifier batir na yo zonga na droit chemin mwasi akosunga yo ko prêter au effort surtout na bato bazana libanda mboka esi ko makambo eza difficile ba facture ba bill makambo eza munene mwasi akokucha yo poa mais yo mobali faut mema mukumba na yo parce que za mukumba na yo mto obali mwasi tabali yo ya mto lobaki tant ba mibali bazala kike makambo ezo salemela baningi zaka po servir biso un exemple et puis la plupart ya mibali oyo basi basunga ka bango peka bazaka ba infidèle bango peka basala makambo ya malanga te bango peka ba memaka ba incompréhension na ndako bango pe ba memaka makambo mabe na kati ya ndako mais na moment oyo mwasi azoboma nzoto azo supporter yo to sala ka attention mwasi soki azolela mwasi ba bengi femme légitime soki azolela nzamba yo kaka et puis makambo esalemaka souvenez-vous dans la Bible Sarah azolela pona Agar nzamba bisaki Abraham nini to sa o Sarah koloba na yo Abraham azali na choix te il fallait Agar abimana mwana na Ismaël bakende mwasi oyo bachena ndako soki aleli pona vina yo ndeko nangeza la kapasi biso mibali to ebaka pe kobongisa banzela na biso etamboli na biso vina biso sepela kozana mwasi oyo alingi yo sepela kozana mwasi oyo azola kisobolingo ezalaka mutu ya mingi mama kokosaka liwa pona via mutu te olingi libala na yo kende libala na yo ndengo kokende mais kokose ya mutu liwa te
Quand c'est la divorce, c'était un moment où divorce c'était 10 ans au salinaye au ebiye koleka. Et d'ailleurs, banda ko tricher ba malheur mususu. Tokoloba ke nono azo sala te nono boyete obandi ko tricher nanda kwa libala. Atoko benga ngo ki makango mebozake sika moko. Tout le monde les deux familles ba yebi ke mwana tusa nanda kwa libala. Obandi ko tricher il y a longtemps. Aux années erreur. Obandi ko suyer lui conjugal na yo il y a longtemps. Raison ezaka parce que nono alinko sala te. Parce que nono alinko zo charge na yo te. Ndo bomeli libala. Mais obandi ko tricher nda kwa libala. Obandi ko tricher nda kwa libala. Nono ayebi ke moi sake koteka. Mais moi sake ko sala engagement na mbali mususu. Et tu es déplacé au Longolo Lumbashi qui t'a Kinshasa. Pour y avoir libala ko sake. Mbala kufo bien mbala sala boy. Non ma sœur. Quelque part ba raison yo so évoquer ça réel et ça vrai. Moi signon ça nga mobali abunda po sungaye. Mais vois nini oyo bimeli. Vois nini oyo au côté aux côté la libala mususu. Crois-tu que famille ya Stéphane ceux qui ba yo ki makamboyo ba ozala d'accord na yo automatiquement ba traiter au moins si amabe ndengo sali nono ndenge pa osala Stéphane lobby. Yaya toi ba ka ko bongisa vie vandi ça nono que je vois pas na omona makambo za clarté tout se séparer na que ça la vie na hier na ça la boy ici c'est là et ko plaire yo mais ko bimate que na ke congé na pe misanzoto et puis moi ça libala ko kende congé aba moi te non yo mama ya bana otiki bana na yo ok non va jeune bana si cela est vrai mais ezaki na projet na yo posio yokani bokende ko sala libala na Kinshasa ma sœur nyonso to sala ke futa magana se o blessé muninga lobi yo pe ba ko blessé yo nyonso to sala ke futa magana se to sala ka attention yeba komi kitisa libala ozo kote za libala te bobong sana nono certes azana ba faiblesse oyo to solo na bandeko ba kote ya ye na sima ya caméra et to koluka les voies et moyens ya ko encourager ye ya ko talisa ye comment ko za ba responsabilité na ye oyebi famille na ye o sola kana bandeko na ye oyebi ba camarade banan est-ce que si gera bango problème o elekela kabino na ndako soko si gera bango problème elekela kabino na ndako baloba na yo nini oyo ko bomela libala oyo ko bimela na ndako na lokuta pour que nous construire libala mususu na lokuta. Parce que prenez l'exemple que Stéphane ici à Balakio a cheyo na ndako a découvrir ba lokuta ya boy anga olo banoni. Mutu akoza la vegle na bolingo lelo mais lobby ce qui a découvert loko moko a baye yo durant toute sa vie. Mutu ayina yo ata poza la bien. Nzamba ko bondelo mais mutu ce qui ayini yo poza la kamabe na nzamba ko yina yo. Tout ça la attention. Maman, Bible zoloba, tu es se soutenir, tu es ko lingana. Ko lingana ya hypocrisie. Ozo lingana non na hypocrisie. Ozo ya nandaku maman, papa je suis fatigué. Ko sala bolingo libanda. Mais quelque part, ibenda ka pe malédiction na kati ndako. Ils ont malédiction. Yo yebi ce qu'ils appellent ligne de cause. Ozo sala ke elembi sa vie non. Parce que vie non za ko vivre. Vie mususu après subitement musale kufi ndenge nini ce qui peut te l'année les réalités c'est qu'on bandi ko tricher mbal no banda kala nazo juger te na condamner te mais il faut qu'on se le dise la vérité pour que les choses aillent de l'avant pour sauver ta vie et sauver aussi la vie des autres. Voilà, merci beaucoup notre équipe pour la disponibilité na bino et puis merci na bande de retour aux 8 ans na bino au l'émission Oyo comme j'ai souvent l'habitude de le dire meilleure façon de soutenir le programme au vérité en face boutique la biso vous cliquez dans la place pour remettre j'aime moi puis boutique la biso commentaire et puis n'hésitez pas de partager cette émission na bande de rebelle pour que message Oyo et sur la bande de rebelle maman nanga Sylvie j'aime pas trop condamner les gens mais au moins on essaie un peu d'être réaliste. Oki ba conseil ya ba maman na biso ba otalisa yo importance ya famille, importance na pasteur, importance ya rozana kati ya famille ko boko la bana lelo divorce eza cause ya malheur rebelle na ba vie ya bato.
bato basouffraka mingi na divorce ezalaka bino bato ozwi décision boyana te ezalaka bana. C'est des enfants qui souffrent et puis souffrance wana elandaka vie ya mwana mobimba ti akokola bano babokami na divorce na bano babotami na foyer so otali sur le plan psychologique bara différent. Même pour les soucis de ces enfants, tu peux revoir votre décision parce que jusque là ton mari mobali na yo papa nono tiens erozongela ni ne ko loba na nyonso qui comme conseil. Merci pour le conseil na yo ki bango o bango balobi mais ndé bazolo balobi wana balobi belé na yo ki bango mais premier année musala onga osala maliwa wana ezaki musala malonga te ke maliwa ngo ya grave na tabata misala ngo yebela futa bango mbongo te ezaka bana mibali na bengi bango bato bosunga ngama biloko oyo etikali bosala ni bozwi eteke na futa bango to ndako ngana no futa kuna Lubumbashi daki ndako mo bozo pende te ezaka moyo to vivre kaka poto lia pona futa pe mo ndako ngo wana mais ezate kende ba oloba ki oza ko sala oza ki pe oza bien oza ba misala te eza bongo te en tout cas pona papa nono wana na ko zongi te po misala ba ndeko yana ngo nazo yebisa peye te nalingi musala watani ka compagnie na osala musala wana te sikoyo place papa Vincent na ko osala ni nasala nga pe ndumba te soki nasala ki bongo ta rapport na mona ki na ko kite yango senga ki na linga papa Stéphane mais andumba te ke na boye pe libala pe pona pasi te pona sa pe souffrance pe l'équipe pendant 8 ans basa pe belé te ndi ba mama nga bazo bana ba pesa conseil wana 8 ans na sala ngo pona za ndumba te pona bona vana ki na linga mo bana ngo pe ndenga solo mais souffrance te lekaki yango senga ki ke ya vana na nga pe na sa nini na ki na sa wa makamususu yango wana. Je pense que cette situation mérite vraiment que tout traitant un peu en dehors de la caméra, tout solo lango en dehors de la caméra, et je pense que tout répondre bien. Nami Koleroya. Merci. Na bande retour au télévision tout ce qu'elle a maman la Sylvie to sur l'année awa et puis on se retrouve dans différentes choses na biso. Bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.